Kabila wasiakanga makiawa nana te makiko biso ba congolais te tango ba beti biso bibotu tango bolo bakatala obilanga zonga yokango ba mwasa Kabila aka tout moment on ne soyez pas paresseux et ndiye yena mobile ne ba fongola ki ba entreprise na mboko biso do boko ndo sa na entreprise na ye tango to telemaki ato se mobiliser kiawa to lobi ke soki Kabila meki ko sa pushing électoral ke atie candidat na yo aki na sa malédiction abino bana basi sadari ke moto wana l'équipe président mokongo Kabila ko bomba biso Kabila ali mototi atali lolenge aki na babota mbula akomeli multimilliardaire awawa atika ba milliards ya kuya na Congo akende kokufa pona banemi pona batone aseni a sacrifier bango na pesa ganda kisamedfa gros bébé de la République Kengo wa Dondo soko bozwa diplôme ya Kengo ko banda awa siko to ali awa na vie gros bébé parce que tata wana banda botama vie na ye mobimba l'état congolais motabokoli ko banda Mobutu Musée aye Kabila ye même papier mouchoir et ali obé l'état congolais façon belle yo mona kité kuna na kata ensemble tango ye pepe ilunga zo présenter ba ministre alobi Thomas Louwaka ba bagange moyibie alobaka je connais le Congo comment les se maudit le Congo a présenter motomoko wana na kati onga benga ennemi ya démocratie moto wana makambo etali maponami ya kate soko lobi irne Rube Wakimi mingi bande ko balandi ya Congo Millennium mais bino vraiment ba bozaka côté branché na chaîne na biso parce que tu auras vraiment l'actualité sur auto mais ça na ko transmettre na bino surtout plus mingi actualité politique ya mboka na biso République démocratique du Congo donc Polé avec Nestumba derrière cette caméra je salue Jires Zouma toujours au rendez-vous pour nous assurer visibilité alors pour nous relever mingi to pesi bino merci pour la confiance au bopé sarabiso mais du moins les autres solo la solo na pour Serge Kindomba yende vraiment à couper c'est la biso makanis naie par rapport il y a l'actualité politique ezo simba penambo kana biso mingi to robota na te kolobela ba sito pe souffrance au bande kona biso azomona kuna na ngambu ya mboka ya Afrique du Sud rien n'empêche que to betape solo il y a gouvernement ilunga alors mbote nayo mwana mboka Serge Kindomba bote maman et puis mbote na ba nyonso bazuli bakwa kolandanga na nzela ya mbelo yo pesinga bao balingi biso na bao balingi biso te to pesi bango nyonso tumbote po loko esangisi biso ya li Congo soki Congo ekaboli biso wana ekomi mabe mais loko Congo esangisi biso na pesi bango nyonso tu mbote et puis bolingo akolo Yesu mama même nzambe kuto ali na bao balingaka ete ebongo ngai moto tala kaka nzambo akeli ngai na yo likolo na sekelami na bozalisa minaye ali na bato babengaka bano croyant bate bali o bakwaka ali même na ba scientologue po akwaka na existence nzambe te bongo yo moto boy yo ebite ndenge tozoleka bo na kolobawa ali na moto mosuku na afandaka na réseau sociaux mibengi kombata ya finga kaka ta moto na ye tala ndenge ali bango baka modèle wana yango na ebisi bango bolingo Congo le kanyoso na pesi bango mbote. En tout cas, trop bandana nous na lisolo bandi kona biso bazo périr en Afrique du Sud na banda bilili les kana ba réseaux sociaux, c'est vraiment choquant. À part na les animaux kanisni okolo ba par rapport à sa faute na bango pa kina ko vanda na bamboka ya ba paya ba boya mboka na bango tangu ndeko Félix aloba ki bozo ngaboya kofanda na mboka na bino baloba ki te kuna passe ezali siko komela bango bakondane bango na kolinga te oloba makambo na kolinga te oloba makambo yo lobi wana ali yo komi kosala baza Kabila tango yo koyebisa bato lobi ke olobi bayebisaka bango bafanda na mboka na bango balingi koyoka te balingi kaka kokende na mboka bapaya wana ali langasa bato apepe de bato babaka yango tango moto atangi awa na kelasi awa na 18 ans ya Kabila ye bango ke bato base retrouver te bazwi misala te bato basali te ngana ebi moto moko ala licencié depuis 2007 akufi na 2015 licencié en économie na Inikin akufi na 2015 atike kosala te akufi chômeur donc CV na yesu babi batanga biographie mokolo ya akufa ki bakobani na salaka wapi nulle part maka licencié en économie na 2007 akufi na 2015 mama yo ko ba modèle wana te bandeko babimaka libando to bengi ba diaspora to kana respect etumba na bango
pasi eleki trop na mboka nde esali ete babima mingi yaki ke basosoli ete na moto Kabila toali na chance te kobanda na musée Laurent Désiré wayela biso problème ya Congo kombo na ye Kabila ti lelo yo bana kongomani bazwi chance te yango epusaki bakongole balobi te tokende koluka na mwa koyebo ya biso bolingo toaka nango mpo na Congo tobima libanda toluka po toakosa nini to investir na mboka na biso parce que mboko ya biso moko epesi biso chance te yango moni bana kongomani basaki nini babimaki bakei koluka fe mais bakoma kuna ntango yo kotanga o Afrique du Sud ndeko na ngai yo oyebi te ke mboka wana bazosala makambo lelo soki Congo ezwi décision contre Afrique du Sud et lobby katalotili qui appartient à Awa parce que 40% ya courant oyo kuna na Afrique du Sud basayaka ya li courant ya bana Congo ya li courant ya Congo Awa soki dobito sa bango ka pendant 2 jours mboka wana bato bakokufa ba entreprise kotambola te makambo nyonso ekosala nini ekobepa o biso tobengi bango na kimia ya bolingo ba Congolais ya bolingo ba Niger ya bolingo ya Afrique mobimba pona nini to ali moko soki ke peuple contre les peuples bakomi kobunda et puis biso na biso ba africain et ali soni pona combat Mandela et ali soni pona combat Lumumba et ali soni pona combat ya ekumbaki national Tshisekedi wa Mulumba et ali soni même pona combat oyo Simon Kimbangu abunde pona fierté Afrique. Ok toyebisaki bana kongomani o batomboka kyao o bayaki babuka Shoprite na o eleki na Lubumbashi mpona bakongolais batomboki balobi ndenge nini bakoki koboma congolais bakoki kobeta image mo natali e circuler na réseaux sociaux o tomoni bazotumba africain la police sud-africain atelemi azotala azoseka bazoboma moto yali biloko tokoki kotolérer te yali biloko tokoki kosoutenir te yango moni awa ndeko Félix Tshisekedi vala kende forum moko kuna na Afrique du Sud à cause ya mayo ali koleka à partager point de vue na bango ta lobite moi kende senini ezalité afandi na kimia atiki ya lobi na kokende te elingi ko banini ali message apesi bango lobike kuna na Afrique du Sud kimia alite kuna na Afrique du Sud ali na problème de sécurité kuna eloko bobenga autorité de l'état l'état ali incapable ya kosa nini ya ko sécuriser bapaya na kati ya mboka na bête yango réseau ya senini aboyi ko participer na forum wana et puis na ba dirigeant mususu africain yango to bengi même bana ya Nigeria de loko ba bengi kimia soki kimia ali et ko permettre biso na makambo yo ya changement ndenge tozo baboye awa na ambassade d'Afrique du Sud bobulo ali na Kinshasa bato balingi te balobi te fo baboma bakaya se yango babamba yango mabanga bakoko sala biso bote moko ye défendra central na partir kuna pe ko kata lelo mais on ne sait pas encore ce déjà bakati mais est-ce que réaction à la population congolaise est ça mabe ou bien ça normal te mama eloko yo te e ali bato ezali ba convention eloko biso tokoki kobenga bango ali na kimia tolingi kimia mais kimia wana tosengi na l'état ya biso à s'imposer à solola na ba dirigeant ya Afrique du Sud l'état si alobi par rapport et ali kaka chef de l'état te tango to lobi l'état ezali c'est l'ensemble il y a une institution nyonso en place na peuple congolais bato bakoki kotelema pona koloba non stop kosoana bango koyebisa bango kimia mais bango moko pe kuna na kati Afrique du Sud ba autorité na bango mususu baseni ni ba condamner ba acte ezali koleka ba reconnaître mabe na bango biloko babuki biloko ba piller ya bato na sur l'état na bango ye moko akozonga en charge pa lokasa nini a réparer yango parce que babosani principe moko ya kana ba Afrika bango bazotaka intérêt na bango mais bango pe bali na ba intérêt na bamboka bapaya yango nde bobangi ya bango yango wana c'est toujours le Congolais qui passe en grillade toujours biso ba Congolais botika kape makambo na mama tango bolobaka makambo yo no ba Congolais bato balaka motema malamu Kabila wasiakanga makiawa nana te makiko biso ba Congolais te tango babeti biso bibotu tango bolobaka tala obilanga zonga yokango pa mwasi ya Kabila aga tout moment on ne soit pas paressé et ndiye yena mobali ne ba fongola ki ba entreprise na mboko biso do boko ndosa na entreprise na ye entre temps bapesi biso mosala botika ka makambo bwaka kolobo Congolais ali peuple moko andimaka nyonso mama tango totelemaki ato se mobilisaki awa tolobi ke soki Kabila meki kosa pushing électoral ke atie candidat na yo aki na sa malédiction abino bana basi Sadari ke moto wana l'équipe président moko yango Kabila koboma biso Kabila ali mototi atali lolenge aki na babota mbula akomeli multimilliardaire awawa atika ba milliards oyo ya kuya na Congo akende kokufa pona banemi
Pour na batone aseni a sacrifié bango aluke intero yaye bobenga kabana kongomani te o congolais ali peuple moko ya limbisaka na ye ata babomi ndeko na ye kuna ya alobaka eloko te. Il faut kolobaka l'état congolais oyo atravaillaka contre biso ata kolingaka te tobeta lisolo ali passé po yo ba kaka ndenge ozotia kombo ya Kabila tobetaka parce que histoire eza composé na eloko babengi passé présent futur yango totiaka kombo ya Kabila ye moto aki bakokata congolais kuna na endi mike mike ye afandi na ye ayebiki awa ye asekirizaka bango ye aza na baintérêt ya misolo na ye ata babomi oyo bali na banke na bango ara banke famille rauti oyo bango bazobénéficie oyo Kabila ali na baintérêt akokipe bino ya likambo nini mais ntango omoni peuple ali kotele ntango bino bobike congolais ali naïf bo bayaki babuka Shoprite yaki banani yaki bana kongomani te bo basali désordre kuna Lubumbashi bali banani bali bana kongomani te bao baye kosa mobulu na ambassade Afrique du Sud na Kinshasa yali banani yali bana Congo do bo bimisaka ba congolais te lokwa bali ba paresse babangaka bafanda bandima nyonso église ebisa bango basaka nini bafando besute yali makamba lokuta congolais so esengela telema pona ko revendiquer droit na ye atelemaka ndenge moko to ali ko ebisa bango ke na makambo oyo tolingi l'état na biso aswana l'état sud-africain po bayebisa bango baluka ndenge ni bakotia kimia o sino te mabe kosala nini ekokota ou sino te biso mpe tokobebisa baintérêt na bango ou soit tokokata bango lotiliki comme ça bafanda po 40% lotiliki na bango euti na Congo. Mais Serge, d'autre part, est-ce que situation où ils ont interpellé le gouvernement Ilunga pour nous un peu kobongisa situation ya bana mboka kotanga ezala malamu bakonto misale za malamu parce que tout le monde même bandeko ba diaspora wana basuka kozonga te ko investir pour ça ozongi na côté ya douane kuna ta l'équipe makasi ata so baliba ya ko investir awa condition ba facilitera bango t'acheter na ye mona mboka zonga mboka na na mupaya walinga ko investir awa bango no ba ko taxer bango kaka na likolo. Alors tâche grande partie à tâche zo songa gouvernement ya sika ya premier ministre ya Pepe encore comment Pepe do benga Pepe parce que papa ali na 78 ans ali mokolo ya tato aboti tata na ngai yango ngai antake lenge mwana il faut na benga ke Pepe donc ali le roi grand-père mais peut-être avant ne sale ya malamu moto te tata na ali te tata wana ali na mémoire malamu te moto ay kotanga kuno mona kite place ko beloko boka bosani place ko zongisa boka bosani do makambo mbala moko et puis ndenge ana raki fatigué non tata na ali loka kosa te ye moko azotanga ka lokasa na makambo mususu oyo ali kuna lokasa ba député ali makambo mususu nyonso wana lingi ko banini à chaque fois que Kabila kana bokonzite asaka soit oyo ekoko sala epasse soit oyo ekoko lelisa bana mboka soit oyo na sima na yango abatami ayebike te moto na choyo akoko sata musu 3 ans te akosuka lokwa kizenga okana suka tato alobi na bino bi ote na sani na démissionner na ngai boluka moto mosusu kwa akoko kamba makambo yo moni te bachele ministre auprès du premier ministre pour niveau sécuriser pour comprendre que babi tata au vie pour âge ya Pepe akoko ça jamais ezali soit on ndeko Kabila proposé ki na ndeko Félix Tshisekedi en tant que ndeko Félix Tshisekedi président de la République alobi biso FCC moto biso toche ye yo Pepe Ilunga ndeko Félix akoko boya te aseni na che entre ta soit ya Kabila qui soit contre la jeunesse yango moninga na koma ko interpeller bilenga Pepe mayo boali ko sala que Kabila kozwa bino a sacrifié bino na 18 ans na ye botika ko sate na 18 ans na ye bobongite na 18 ans na bota lolenga kambi mboka mabe masuki wana te lelo bokomi ne loko babengi coalition olia ko sala choix ya bilenge bato bali na énergie bali na force ya kopona moto ba justifier ngo babi po ali professeur ba justifier ngo babi po ali na expérience est-ce que na mboko oyo ko bisa biso professeur ou bien expérience yango moto bomi Congo te na pesa ganda kisamed fa gros bébé de la République Kengo Wadondo soko bozwa diplôme ya Kengo koko banda awa siko to ali awa na vie gros bébé ndeni gros bébé parce que tata wana banda botama vie na ye mobimba l'état congolais motabokoli ko banda Mobutu musée aye Kabila ye ye même papier mouchoir et ali obé l'état congolais façon belle et puis les plus graves choses graves à Longwe na Sénat et loko liboso ye mikolo utiko komaloka sa zo revendiquer ba pesa ye ba de compte final na ye en état président ya Sénat à côté arrêté ta kendo sa nini alia misolo ya ye yali makambo biso to ali contre yango
yango moni to benga kai gros bébé de la République Pépé ali na ba défi ebele mais ali difficile tango tozoba parce que ye moko Pépé bano ya ye mingi bali na mikili ya poto ye moko akoko sabo ye moko azopesa na mboka chance te et puis na composition eloko na yo ba bengi gouvernement yali na bato mosusu o bali na kati bilongio ya bango batikala jamais ko travailler pour na bonheur ya peuple ba travailler ko be pour na babumo ya bango yo mona kite kuna na kati ensemble tango ye Pépé ilunga zo présenter ba ministre alobi Thomas Louaka ba bagange moyibie alors bagage connaît le Congo comment les loges maudit le Congo a présenter motomoko wana na kati onga benga ennemi ya démocratie moto wana makambo etali maponami ya kate soko lobi irne Roubé Wakimi ya ndima kobe makambo dialogue asekwi concertation asekwi o dialogue de nini asekwi gouvernement coalition abimi et puis tata on a ali na sonite mama Motoazala, premier vice-président de la République. Aye kondima posto bazo pesa ka ministre d'État. Yali makamba soni. Po matato ali wana matata atako matata ali na misolebelo ba bomi mboko na kabilo ba juizui. Akwe kondima fanda na ensemble ou bien na Sénat. Na ndimite ke matata akwe kondima na ambition matata ali soit à la présidence Sénat, soit à la présidence et Assemblée nationale ou président de la République. Maintenant, nous avons un motauti nara et premier vice-président de la République. Alinga la kizabiso tenga indenge na liboye. Ça moyen de l'État n'a kofi fêté. Et bon gagnant so boko proposer ngai oh l'État kozwanga en charge na kosa nini na kofanda. Peut-être on dit on a souci à servir. Tika boni boyo Roubé kwa kendo za na souci à servir population. Roubé ouais ça servira bino makambo nini. Motuna yali ko tune faut pourquoi Kabila pesa kaka décentralisation. Motuna nde yango wana. Koto ya zwaka pwani no azaria Roubé wali nango o ya zo mérita fan de suko Roubé wa fanda soki ali soit contre population te yali makambo to ko encourager te yali makambo to ko betela ngo maboko te difficulté to ali nango yango wana tango moni Kalef Motombo basali gouvernement na bango sous-traitance bosap tindelanga bato o mosuso yo minako atindi kuna moto nae Oyo tato babenga carrément Chibanda le plus faible ministre affaires étrangères bato bayaka poko luka ko boma loko babengi diplomatie na mboka okongo kuna ba gentilo balela kabalakela tata na mabe masuki wana te tata na kokende ko sala choix ya camarade mwana na epa commissaire ministre à coopération régionale moto wana bakanga na boloko kuna mikila poto 10 ans manjoko soki manjoko camarade mwana liboso ya Raymond Chibanda Amemi moto bakanga pona dossier à frappe kuna na mikila poto atangi même droit beta katolo kuna na boloko na mikila poto ye wana ko ko commissaire ministre yali na ba figure mususu oyo yali wana oyo yali ko bangisa peuple congolais o soki batali ngo balobi ke bato ba mesana makamba mboka ya misolo oyo ko travailler jamais pour na bonheur ba Congo pozui motolo ko apparaître festif mbikai boche wana nene nkulu auti na sous-traitance ya Kalef Mutombo Kalef obite yo na kokom et puis parti ya bato balongolo babengani pa batu lukwebo akangami obene bongana ya akangami obe FDC mokolo ba eba investir ba bimisi misolo pona kocha ba bandero na batapo FDC mama boni makamba soni boy ne tumbo dozo bunda baninga lelo na Rwanda tozomona bango à cause ya service au Kabila rendre bango pour rendre bonga tozomona moi développement comme mais le loi wa bisowa tozotikala ko bene loko babengi dédoublement et loko babengi parti boy mais bino bosu moto parti boko ko sani ko chaye sa volonté autorité morale ou bien sa volonté ya mokolo parti ou bien fondateur moto azwaka likanisi makanisho na kosani ya ko créer donc yango na difficulté na ko biso tant que ye moko pepe aki parmi bato baki cité na makamba ba bien mal aki bango na batundu difficulté au peuple ali nango yango toi toujours là quand on inspirer confiance dans la population congolaise donc ba inspirer na bango loko to ali na besoin ye loko babengi résultat et non ba discours parce que bana Congo ba oki mingi na makambo ba bengi résultat bana Congo ba oki mingi na loko ba bengi ko sepela ndeko oyebi tango matata azwaka primature aka na loko moko banda ko bato ba benga ngo 4 macroéconomique matata aka na slogan mo ba benga ka balobi o année moko 1000 écoles OK mais tout nanga résultat makambo na tango matata obaka ngo na miso bato tout ba sepela ka année moko ba kotonga 1000 écoles à l'état
mais misolo nango nzele kenda Kabila na matata moto bayebi bayaka na eloko mo babengi bokanga lonzo nzela misolo bokanga lonzo kenda ti lelo matata kana Kabila moto bayebi yango mama yebisa ngai do lelo to ali na besoin makambo ekosepelisa matoi na biso te ekosepelisa motema na biso te mais to ali na besoin makambo miso na biso ekomona résultat ndenge bible obakaka Yesu abongola mai vino ba congolais pe bali na besoin basani ba mona makambo pepe akoza capable ya kosala tango alobi ki akolite pona makambo etali corruption makambo etali kaniaka yo ali na batoloko atoma luwaka alia misola nzela bongolo yo kolite makambo etali kaniaka na gouvernement na toma luwaka esika moko wali na motoloko a Germain Kambinka na kati ya gouvernement wana Kabila atali alobi te tango nanga saki nomination ba député ba pesaki Germain Bonga te ndenge ni na ko remercier kende ata vice ministre parce que yo faut vivre na moyen de l'état yo ko ba makamba kaniaka na motoloko a Germain Kambinga esika wana ba ko pesa pe ba tunyoso wana chance nouvelle figure wana ba pesa bango une chance peut-être que les choses tango bino ko baka papi pungu bo tchaka été nouvelle figure moto a pepe de Béret Rouge Ligue des jeunes yo ko tchaye Béret Rouge ko tchaye Béret Rouge ata nouvelle figure na Cameroun et ça pour y na fonction dans l'ombre bali parmi bateau basaki saki na ba cabinet en coulisses na ba sadari à travers na ba mova ba yebi ndenge ni gosala pona ko détruire mboka moko aye wana peine ko koma ministre atali ndako ya afanda kali musika sika ba nomelaki habité na kosala ni fona ko mola na hôtel du fleuve donc ti siko no bazui faut fonctionnement te donc zoza misolo akozwa faut de fonctionnement zani aya ko futa kuna na hôtel wana donc déjà moto a memi vie na train de vie wana et cause pas si peu ça ni ba travailler pour na bonheur ba congolais yango ne loko biso to ko bisa pepe ilunga na ko bisa ngo kutu pepe te bonga on sa pepe chance te ndeko Félix il faut yeba mikumba nyonso ya Kabila ou bien bila ya Kabila échec ya Kabila ali na moto na 2023 moto population ko sanctionner et kozala ye et kozala pepe ilunga te et kozala ni kweto bosa batindi kuna ni bato minako batindi kuna na bato na bango mais kozande Félix Tshisekedi yango faut ko bise faut ko fongola misu kozala na rigueur ko parrainer mafia te ndenge Kabila salaki moyibi bakanga kaita zo tambola bakomi ko benga grand prêtre boss yo photo yo kana moment na yo soki assemblée nationale wana mabunda kokota na poste ya kingakati bakoyebisa ko convoquer jamais ministre beaucoup isa mais yo photo mona ozui décision ya ko pousser ministre X ube fulani ne loko babengi démission pona nini po ibaki misolo pona nini po sala ki boye et puis motazo bangisa biso kuna alina moto bache na urbanisme habitant to utaki na problème na kokonyanga teki banda kwa bato bokoye ko zwa moto bali ne même parti puis mwabilu boko mise ministre d'état azawa na subasima na ali kokonyanga po puis pas lobi na bundia wa trop pembe na Kabila na rata ko za la président conseil d'administration ya Pullman ya GS likolo ba bosa ba salanga ba kuba na rata yango lelo yo to komi na ba député Kabila sali a proposé kombo nanga pa ya président Félix na komiawa na kotika la boete kokonyang aka déjà na akoyebisa bitala banda kwa leta yango il faut koteka oyo teka o boyo posani ozwa misolo krento ya biso na makambo bandeko bazo sala yango wana to ali na problème na pepe ilunga te mais to ali nde ko interpeller ndeko Félix Tshisekedi afongola miso ndeko Serge programme nini ndeko Ilunga le premier ministre akosalela eza programme oyo ndeko Shadari a proposaki to programme oyo ya ndeko Shadari te et ali lokwa bali na coalition programme et ali entre Félix Tshisekedi président de la République na grand-père Pepe Ilunga bango bato bakosangisa makanisi menacé ya vision ya ndeko Félix Tshisekedi yango wana nde bakosala nini bako appliquer mama tokoko ba mabe ya moto mais lelo ndeko Félix Tshisekedi akoko peso ndakisa to fandi na Kabila 18 ans constitution lobby école primaire ezali gratuit ato lingi moto te ato goeko yina moto mais tango moto ayi alobi te Kabila na makanisho ya ye mabe ndenga travailler l'état contre le peuple congolais quel kolinga bonheur na biso te anyokoli biso na ba frère Kimbuta anyokoli lelo frère Kimbuta comme frère Ngobila anyokoli biso na ba frère Ngobilo zo continuer te ezali na école privée ali et pas Willy Bakonga kuna soko ko futa yango wana zo bana école à l'état moto basali réduction na wapi et pas Willy Bakonga frère Ngobila ali yo zo ba makambo nini
Ok, problème na bisonga même moto ya ndimi à l'obité école primaire et à la gratuite ezali biloko il faut qu'on encourager au moins cause na motema ya mabe oyo lingi bonheur ya ba congolais il faut qu'on interpeller ko yebisa secteur wana ezala secteur oyo fa fongola miso ndenge moko population ali kozela na secteur social et ali secteur oyo fa telema akanga miso te soka kangi miso Willy Bakonga kozalo kwa c'était ali na kata sosi na mo tambole kozala te po anini soko tamboli fosani c'est toi nezo ça passe akolinga te keloko wana bango na Kabila basala kite keloko wana ba Congolais ba bénéficier nango yo ye na bolingo mboka obi okotosa oye komami na kata constitution yango lobi gratuité enseignement et aller loko faut encourager mais ali na effort il faut que ça parce que enseignement ngo yali na qualité nini Kabila déjà na 18 ans na yena matata bakosa kibiso na ba 1000 écoles chaque année batika ko réaliser ngoto non seulement ça ba détruire l'homme congolais azolia malamu te congolais makamoni so yali mabe koko so wana esalike même enseignant wana azo réfléchir na loko babengi libumu et non loko babengi na moto pour la nini na ko kopesa na population de yali secteur autozo bizande ko Félix c'est de courage mais ali na ben fort face à nini a fourni pour na koluka et loko wana ezala réalité pour na bana Congo pour na vie à la police o banyo kwami pour na vie à mapinga o batango fort le loi biso qu'il a investi 10 millions de dollars dans fait club entre-temps soldats les plus malheureux du monde c'est les soldats congolais les seuls moka ko ya lobi aux honneurs militaires soldats katelo sali likola 500 francs au kozwango na Congo Kinshasa et ali chance pour na bango avantage pour na bana ya ba congolais nyon surtout oyo yo Kabila nyokoli bazali ko espérer ne loko na gratuité enseignement yango encore une fois nazo encourager Nanzelo yasu mais le qu'on a a besoin de solo il faut yemoko na secteur wana parce que yeba demota comme ma fardeau na 2023 et que zalaye et que zabato na te. Merci mon amboka Serge Kindomba. Je pense que le temps est juste à ce défaut. Les relobés mingi parce que tu l'utilisé solo il y a décision à FCC sur le gouverneur et à Congo central. Tu na jenaye tu beti solo. Eh ba toi na nyoso faut ba kende maman. Et puis yeba yango moto azo entêté à tout batu mwana kombo na ennemi. Et ali Nemi Bossab na Minaku te Nemi Minaku na Sadari bango ba completa contre moto ba bengi mbachi batia na liste à PPRD bazui ato aka moto PPRD batindi candidat indépendant nyonso wana ba yebi ke kuna na kati ba ko kasena ni mbachi akozwa te po adipo Sadari secrétaire permanent alinga kimbachi te Nemi alinga kimbachi te Minaku alinga kimbachi te ba kei na maponami ato aseni na gagner Lolengo ya bango misolo. Yo moni tango FCC c'est conférence de président. Ba lobi que non ba sengi na vice na titulaire ya démissionner. Bango wa ba convoquer à tout aye sous l'instruction ya nani ya ministre intérieur. Mais bango ba continue réunion ba lobi ko banga te. Yo ko kende na yo moko ko démissionner te à toi ko démissionner te loba que monsieur ya assemblée provinciale ça n'est pas ça tunda à toi longo. Soki bozelier ba parrain na FCC ba bisake ba lobi kolanda te atato bimi omonaki biso na média yo monite makambango nemi aboyaki koloba tango azui bongongo ayebi ke bongongo atwa ko respecter te atwa ko tuna bongongo nani est-ce que bongongo il représente quoi liboso na ngai bongongo akoko banini yango moni nemi aboya bike soki nga na bina loba tango ko simba te to ko entete mono et ko sani ko bima soni na ngai na boy na perdre moi charisme na kanango atikeli bongongo ngambo wana po ko maloko abitumba tuna Michel Bongongo po babi ke bongongo akosa eloko te yango tozo interpeller ba député provinciaux nyonso Congo central o basali ali soni po na même mémoire ya Fumukimbango po na même mémoire ya représenté à bane Congo ngabenga ka grand esprit azari nani ndeko na biso Hérode Abdoulaye Ndombasi pour na respect à mémoire na il faut que ça ni ko ça ba modèle wana ba kweya batika province wana ki merci mingi mwana mboka Serge Kindomba en tout cas bande ko balandi je pense que on a lelo liso na biso ko suka nango awa na mwana mboka Serge Kindomba ko lobeza mingi comprenez que temps ezo sala biso mois passé alors
Avant Ekokabona, permettez-moi quand même de remercier les grands initiateurs et à Congo Millennium, messieurs Ricky Dibans, Yemoro Mutamaye Makasi, Mutamaye Makasi, comme je l'ai dit, hein, à ses côtés, je retrouve la première dame des Congo Millennium, Madame Jolie Dibans, la pomme verte dorée de notre grand initiateur, comme je l'appelle ce dernier, Mamadji. Alors, Narobo Sanapete, Ropesa, M. Lynx Longelo, les monuments de Bundes. Merci à vous, de big salutations à vous, Madame Pam, Mère Pam, Tomé Sanana, Mère Pam, sans oublier le roi de Golmavinga, le cœur cher à la reine Agnès, depuis l'Irlande. Voilà. Merci à vous, Madame Sivilundu. Merci à vous, Bandekonyo, Souboulana Rabiso, Bo s'abonner na Congo Millennium, Bo Komela Biso, Bo Benga Biso, pour nos propos, na Bino, Ning, Bo Salakano déjà, et je vous remercie pour l'attention, na Bino. En tout cas, mon amboka Yebela avec Fachi, Toyeba système Kaning et Zoki Inès, tout vous aime beaucoup. Pressionnez-nous dans le numéro, restez fidèles sur nous. Merci à toi, Gérard Zouma derrière cette caméra. Au revoir, à plus prochaine.